Mbote la grande famille congolaise, réalité na biso, yango makama mikolo yo. Comme on a l'heure Washington depuis Washington DC. Na ebike, ose la filmer banda. Mais, abonne-toi, banda ko s'abonner. Abonne-toi, Po nga, nazana ba saki aba masol na obeta awa, na oloba nyonso. Ninge ba salanga na kinde ba osalanga nde ba melanga na oloba ngwawa. Mais nazaka nga moti ba mela, yubi ba mela yo. Don masolo to obeta ngonde awa, o shena ba Congolais, diaspora nyonso na monde, masone okoyo ka awa. Allez, filme banda sikoyo. RDC, Eloka Makasi. Congolais, akolela. Esikano Sazali, akolela. Oyali, banda bakolela. Yakata Mokape, bakolela. Ah, Kayuna poto pasi. Pour le moment, tongo, nous des boya. En tout cas, poto pasi, franchement. Mais batakini kako benga. Boni mona muta benga ngale luna kanda na sana ngwa repose bozua no lapa. Master, attention. Ici que vous branchez les ayangoté. Mais il y a le bain que on a eu boulot. Ba Congolais vous à la caboui, on a eu boulot mais or que il rien. Ah. Congolais abanda kolela. Banda na bombu ya ba Belge. Ataki elika mokolo moko pe ya sekae. Lokola bande ko mususu na Afrique. Congolais akolela. Mais nazubenga zo yambate. Est-ce que quelqu'un va connexion ou bien ça musala? Non, ya za femme seule. Mais nga na diki ba femme seule ba salate. Esikano Sazali akolela. Oyali banda bakolela. Yakata Mokape bakolela. Réalité na biso. Tolobela yango. Allô, Bijou? Oui, Aya. Boni. Oui, tango benga na zaki na lina mutu msusu. Ah, ok, na comprendre, Yaya. Olobini. Ya tete, ya nga motema. Na bing luka puna bila umibale. Ya liboso. Kaktan otin langa mukolo ana. Oibiki si na 3 jours. Biso ana kisasa vipasi ya nga tika. Donde na zabonga leki nga motema. Na ze lote na poche.
Nasa iluti weekend ya so ko renforcer moi 5 la ngabe pona weekend s'il te plaît ya. Ya nanga motema ya tete. Ah, mwana mama nanga aliki nanga moko mwasi. Vraiment, oyebi ki na so dépasser déjà mon belé pour na ba voyage na yo. Oyebi yango très bien. Ya tete, ça n'a rien à voir na ma voyage. 500 wana ezaka pona aja de poche nanga. Talala na quartier ba yebi kenga na zali ka parisienne. Et bongo biloko oyo na tina na ba carton, ezaka 6 cartons minene. Oteka mo déjà parce que pesa ngata rapport mo koti. Maman lo ba yike eteka ma déjà, jota une partie et dépanner yo. Ya, okupusa ngomba carton na ti. Ezaka 6 cartons pamba. Et en plus, t'as un kiango et tu me cas même moment où on a son anniversaire nanga. J'ai tout dépassé l'anniversaire ya. Eh bijou, leki nanga oza pena na mamate. Ba pasi na mona apona luka mbongo. Kuna ya Kinshasa yuna osaka na mbongo. Zelo ko ya awa, kumona pasi awa. Ya tete nanga. Obita uruba pela que ou souffrir, obi comme ça nga pensa ya. Yuzara femme sel. Kati de ba photo comme moi di femme sel. Ba photo comme moi bana, uzana bana 4. Et puis ndaku futaka $20 pamba ya. Ya ki pele ki da yo konsa ape bote ya nanga. Ya nanga motemat. Ya. Bijou. Wale za ko chilo nga to likamunini. Yubi tinga zambala solo, Femme selon kana sango ezaka système to sala eza masolo ya awa mena zambali wi on trigne yubi ba inanga te yubi ite yo. Et en plus, nga di bale simba te pona bino. Nazo dépasser mboko nesu pona bino huna. Ali bana simba te. Nazo sacrifier pona bino. Bana bala to ba marché. Bazole manoka te pona bino. Siko wazo ko chilo nga to likamuni. Mbala suko ba ikamani wan mbala suko na bise bijou. Congolais abanda kolela banda na bombu ya ba Belge ateki elikia mokolo moko pe ya sekae lokola bandeko mosusu na Afrique Congolais akolela esika no sazali akolela oyali banda bakolela yakata mboka akolela esika no sazali akolela oyali banda bakolela yakata mboka akolela esika no sazali akolela oyali banda bakolela yakata mboka pe bakolela Samba, nabengi yo awa, puna explicar yo likambo na zanayango. Toza na posa totinda mutu moko na ende. Po akende kope sa bandeko na bisokur ya lingala. Poto zolinga ane proshen bango pe baya awa na Kinshasa. Eske okoki koluke la biso mutu moko, ou bien yo moko oke ikuna. Mais c'est lui, n'a eu vraiment malamu, mais on a un problème terre, so bolinga i mona kuna sur place, bo fitilinga mamunyoso et puis vous salaire na ngai na ke ngana coopérante. Soki yo moko nde oko kende kuna ekozala penza malamu. Po na mesani na yo makasi penza. Lobi oleka na musala, na bisopona tosolola na bande kona ngai nionso. Meko bosana te, komema bapase por na yo. Na mikanda na yo nionso. Ngai moko na kosala ba demarche, awa na ambassade na biso. Toyo kani? Il n'y a pas de souci, mais c'est lui. Déjà, le billet, j'ai un bureau, donc, il y a un passeport dans là, et puis tout se rend bien. Oui, c'est bon, en tout cas, man, après. Hein. Ah, ils ont un vrai cop pour nous. Ah, quand on a ça, indien, cours lingala, ah, faut na dienga mogo. Na opesa mtu sauter rien ngamo na kenangai mais c'est bizarre comment est-ce que na Congo bato nyoso ba okima libana moko ba okina ba end ba Chine nyoso na ba okima mais ba enyon bazoya apela bazo sane ezaka pour ba boutique wana en tout cas le monde à l'envers franchement père donc ce n'est pas nouveau na tongo parce que maïla na tsuki donc ri que moi sinangai aude robota ça fait 3 semaines alors là je me retrouve avec bana 7 nandaku. Alors, maman, on a un hôpital dans ma passe, donc, c'est compliqué pour ma militio à ça bloqué. Petit fois, on a pour la bingi à tout mon téléphone, un malin souté. Alors, pour nous, c'est la seule solution pour pas naï. Donc, souvent, on a moi, donc, ce qu'on peut ça m'a moi dans mon enregistrement là. Si on a monté, binga, moi, la poto, on fait des cas de maladie vieille, t'as qu'à neza la cas. Qui était, n'a pas non, nasuki. Godé. Yo penza, ozoku na passe na soni, ozamona du buso. Okumi na bana 9 ti wapi ngai lelo oyo na bote bino kana boza 5 yo 9 ozana bango lelo oyo ozape na busala te kole na bango passe ndaka ofuka be fufuta mo agangali alors nazape na bon hopesa hotel donc pile bozo kanisa ke non ne jaza na poto kuna ani bomba supelanda awa nazama mo pete père mais ce qui ont monté au seul cas numéro petit au bengi na poto ebisika kino ozobela comme ça ramona expliquer yo ça quand ozobela solo papa
soki kaka alki ki yozobela makasi tala auti na mbongo à part ça moi été sous avier Godé. Oui bien que ngana sambela kaya solo. Yoli ngana kosa ke nazobela. Non, na kosa la yango te. Hein? Et puis les kamozolo bana, oui bien que yango iboma papa o ya voisin na biso papa anto akufa ka bongo. Hein? Akosa ka zobela po batina mbongo. Batini pe mbongo me akufa pe. Ngana kosa la yango te. Non. Moi ko luka mbongo soki moi mse ko omona to kosa la me ko kosa ngana ko kosa te Godé. Non na boyi. Ya on a comprendre siko po ni bosola suna le kina yote gens. Donc nyo sayibi sange zakaya solo atina ba mituka olia mbongo. Asalabu olia. Asalabu olia. Ah ya wasilika na ye atuka ngai na boyi. Godé na boyi non na lignité. Bon, pe ala moni oboino ko ngai, bon ngana kena ngai, mais ba ki ngana soufi na mwasina bana. C'est comme si na zanga tata na zanga mama na zanga bandiko na poto ya problème tengana ki. RDC Eluka Makasi Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bombu ya ba Belge ateki elikia mokolo moko pe ya seka lokola bandeko mosusu na Afrique Olie nazela poto na ndaku nazapi na muto kosunga te na préféré na kuluka mo musala comme ça na épargnera na on sait jamais na masunga bazo mpena ana place na yao ndeko nanga soko ndimi maloba na nzambe ona tei lelo okende poto okozwa visa facilement okozwa pe libala na yo nzamba bolingo bazunga penza na musala na sepeli enfin nazo musala bien baloyo. Alors pour na histoire na ngai kombo na ngai Lola ngai na mibenga na nga naza orpheline de père. C'est vrai que papa ngaza na bon moi et na tikala pour mon a été passé tikala na âge de 2 ans na okazaki portugais ne mama bisanga zaki portugais. Donc atikala na âge de 2 ans kenda na yabunga on ne sait même pas là où il est. Donc maman ko isinga kana mbunga ba fruits na côté mo ba classe na ngai bon à université na kata ki parce que ça dit facilité. Imaginez-vous que maman fona ezaka $50 donc atunara na $50 ce que botima 70 on a rotulia ka donc atunara na $50 na kota musala pa ba indien mais isimba di penate ba souffrance on a ko nyokola na bayaki na ngai so monya la ti souci poto boyi c'est que ezana tina maman nangazaka ye mo muto sunga zate. Des fois, oncle a sungaye, oncle on passe la plupart chinois, donc il peut pas foutaïté, c'est compliqué. Format, je me sens seule à aider ma mère. Et on a la télé sur poto bouillé, mais nabi kenzama sunga, moi musa na zui, na ko me campé ko épargner na tia mon compte na banque, ndenge ba ibisina kena fond na compte, peut-être que sungaye pour na mécanique ko soit visa. En tout cas na seplim na musa na zui. En tout cas nzamba zoka loko. Banduka Kinshasa balinga biso te bako boma wote kumu nanga Lord Washington bande onanga nazaka munene wapi nazaka tala munene na Kinshasa ba saisanga régime ofele tala ni besoin ko kona la podwa tala ko no pasti kindaka mbongo na Kinshasa ba ko ni so ofele nazaka tala munene na Kinshasa nasala confiance na bande onanga ba camarade bata quartier na tinda ba mbongo batongilanga banda kunanga ba conteneur ba mituka moko na bagina kene Kinshasa tala bande unanga na perda 40 kg mbala moko maze ibuite na saka tala munene nga tala balinga ba bomanga Kinshasa na bande unanga kala ngai ko confiance comme zéro tala nga dena zabui na komina a vite fait na New York lubi na ozonga na osumba bien na okita Kinshasa na kini nga nasoma de no nasoma ba terrain nga sima Kinshasa na ba luku bansele na kuma otonga ngamoko tala banona nga diaspora
conseil à bien songo sala fede Kinshasa kendaka yo moko mona libenga na poche na yo ke nango inde zwa bat na yo moko donc place suki ba suki wana na ngaku duko ata simana so maonga moko mabanga dokena nga na zene équipe nga oba otunga be fomona musali lo facile tranquillement tala oezaka ebandile masolo nazana ba sakya masolo na bisa bino tala ngapena na ol sa bangon oyeya nango nakini ba wasanga belo te trebani boni boy comme na Lord Washington. Ngai penza maili sisi ngai pona bijou ne batembo na tinila kana so pe asala kana nini akabila nango batu na quartier apesa mi bailaye opesa bilamba otina ba téléphone ba carton et mon la karate on la karate 3 jours mon isibi mais on dirait pas tirer na kisi mona ngo atana kangliye kana na boy ku pesa mi funa pesa ka funa klika mutima mawa bon après mdo sunga tika ngai ka mo funa sunga hi na pena mbongo tena muni na zoka na konti ya bana yon pe simba tena mbai na puna kama kambo ngape en tout cas na pena chouati. À tous, chérie moto. Obi que ser à libérer quoi? À libérer 500 malgré bloquer nga ma libérer 500 n'est-ce que vous allez calmer on a ser na ngamot. C'est vrai, ser à libérer. Bijou tala. Yo oza momia vinanga, muta osimbelanga yo, ozwa mamana problème nanga. Chérie nanga simbanga. Comme nanga bijou. Kolo bambongo kolo bilamba. Oya simana bete fimbo. Tout ça la boye. Na 500 wana yo déjà libéré nga déjà 300. Pour lobby fona beta chochement na tongo lobby donc c'est en bas 300 na poche. Comme ça descend na aussi bien. Bon à part au pour foutre vite faire donc oui au tika là donc lobby toi na rien venu ba master na boîte donc on tout ça ba na soir lobby. D'accord mon amour. O yoruba ko yonenga na osala. Menga na oke bisuka kino tonga na voyager na boy ba fia krati ba pembe na yo. Bijou bat la kimia za calme petit nanga tala comme nanga atos muniri tala ngalinga ba sa pa pambate na quartier nzela korena zate basi bazanga bila mo bazanga forme bazanga la olinga ba mote tala yuza mo sa vinanga bat la kimia et obeli kana bereto sur la tranquillité. Bon bijou c'est que tout soit likambo très 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 important depuis que Websen gozo voyager en tout cas vraiment dans penser trop parce que ngana yo bolingo za makila vous comprendre. Alors na meki mpe ko réfléchir pe comme rappeler ko se renseigner na bon niveau ba masa msuba liba na mboka. En tout cas, on a décidé qu'il faut voyager dans Zemi, parce que Zemi ne sont que dans Zemi n'angande et on a assuré que les balles continuent car. Donc voilà un peu on a de soi là ou quoi. À tous, na voyager dans Zemi, na aéroport bossing à passeport à Zemi té. Bijou, batte la kimia, yo kan nang na mamna beaucoup. Na bine les camarades mbwana. À aéroport ba mo lo té. Tant bo peso visa. Ils ont be carmo quoi na ba semaine un mois ou semaine peu importe mais yo déjà au benga cher ba ser visé bimi déjà mais tala na ba quartier na ba famille ba kindokia famille au kaka na aéroport et longi bungi comme ya ko mo bona na passeport non donc yo faut vous a musika famille après souvent ba 2000 notamment 3000 mots parce que tous en maki donc vous aurez une semaine ensemble de temps midi pour comprendre les gars alors au jusqu'au voyage na Zemi si ko ta na opportunité ko na des énormes et après tout tane to sala pour ngai petit nanga ngape fona mikili ozondini o compane ce kuninga elekla bat la kimi oleka pepele mende ser ko bisite ko voyager na Zemi au ngai ok na comprendre puis bangsenga makasi pinza vous avez nga ba boule mais ça ide bien mende CAP awebele ote Congolais akolela esikano sazali akolela oyali banda bakolela yakata mboka pe bakolela Congolais abanda kolela banda na bongo ya ba Belge. Maman marraine en tout cas na komba couple langa Jean na madame nanga topesio merci na nengo ilibiso na ba conseil le couple ozukinya. En tout cas papa Jean na mama Fifi na sepeli na esengo na kut na ndako oyo oezenga bino tango la franchement. Ngai pe mama marraine na pesioka merci na ba conseil na yo na ba soutien na yo lelo uyebo timvuma mubai langa azongi ndako
ezaki facilité vraiment tout musika. Minga rolobe ça c'était vraiment un grand merci nous et gotala biso en tout cas kula pambola we mingi. Ngai pe na pesi bino d'abord merci pour la considération au bo pesanga toujours depuis bobalana et aussi papa malgré que aza mobali mais toujours aza ko respecter maloba ona zaloba na ye bien que auti pena musika en tout cas papa auti musika Ah maman wana uti na wazaki vite bwana wazaki esclavagisme do yo comme esclave ne abatu obi histoire nangai na robaki funa le kana télévision funa lukana benga na batu ya chaîne à télévision oyo réalité na biso funa témoigner dans le camus parce que ezana ba mibali belé en apoto na Bruxelles na Paris Angleterre donc coutume na biso ezama bemoko non dos esclaves abatu donc c'est-à-dire que bano yomo boti biso za donc bano yo boti basa bana ote do yo faut la charge de ya banan kasina yo place na outi nde yangwana alors voilà un peu mon histoire quoi et ça facilité parce que outi mama reine tala yozo ko na sango do ninga tala kiwana so ba futika salaire akoza mbongo nyonso out be ba futi le lobia beni Kinshasa surtout grand frère na bwana Godé na zana bana 7 kutu to iki mikolo so benga awa moi c'est na bota mapasa donc akomuna bana 9 il ne fait rien bana ne kotanga kotambola kolata wala siko ya grand frère ozuba ndeko basi nyonso bana ba robota c'est à dire que soka kuna mora ba boti Jean le seul où il y a azana mon ami c'est papa na bank papa na tenko la pamule sika za papa mukolo na kola pamulai mama na souffrir so ba bengia wa do ba on so ba bengia godonga una elrote do ba sa sanga na téléphone do mama na souffrir libala o na zaka étiquette kutima bateau non ils a passé miminga lo bezali mais il mora lo bara un jour à cause piquer au vent ba dété mike et secret outil mama na utna calvaire ngai o vale que za isto na famille wana na occupé yo oyebi ke etan fifa zolobako nakanisi molai zwaka andeti grand frère na biso na liboso Godé aza mwana ya liboso ene a famille mama reine na ebisio kako bota asala elote mais so na ebisio bilo miso kutu kona zonu ngate parce que sala mwasi na bete tala na suma ba bus awa na Bruxelles na kena ba Allemagne ba Aachen à l'époque ba bus na suma ta 5-6 bus na tindi na ebisio rien akumara patron boss tala basi kako bota donc bambongo na tina babaton bandako rie do alianga bambongo grand frère na ngana ya unduko atabenya abenga mikolo azobena benga bosi na boti na mbaite kuti feli mais yugla tamba rien le ser ona sungana kin pour le mettre à perdre na biso bamisuana ba pesinga yi reita sur 30 ans ah non c'est fini cette histoire là c'est fini na souffrir non c'est fini. Ata yo moko ata baza mutuma makasi yango oteri pena filmeti na suka oza même pas abonné abonne-toi s'il te plaît yaya ou raté